congofrance.com. France.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com. Fidèle internaute de Congo France, merci de toute de votre fidélité bien sûr renouvelée sur notre modeste personne et tous les amis de Franck Stéma éparpillés à travers le monde. Merci de votre fidélité. Nous sommes trop heureux de vous savoir encore nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Vous le savez, quand Franck Stéma il revient bien sûr chez vous, c'est pour une certaine actualité. Aujourd'hui, il y aura aussi une actualité à découvrir parce que je suis un peu souffrant, comprenez avec ma voix, mais il fallait tout ça là parce que Bino Bato bengi trop, bon réclamer, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois comprendre que il faut oser la bouche sur la bouche, la personne concernée, il faut les lots à l'oba. Alors, comme ça, information comme un rumeur, rumeur comme information, par rapport à quoi? Les lots, information. Et puis tu as ça makambo il faut que moi lumière makambo ça marcher bien pour oya lobby na ndenge na o lobby na ndenge na to éviter qui dit vrai qui dit mieux. Aujourd'hui, on va faire parler bien sûr votre artiste comédien international Fiston Batista concernant bien sûr cette affaire qui essaie un peu de parler le monde, de faire parler le monde. Aujourd'hui, vous savez, c'est le problème bien sûr du blessure ou de la blessure bien sûr de Duche Kapanga de Boebi Kazaki awa. Baso la raté maman on a raté sur outil poto ya sele maramna zongi poto. Mais cette fois-ci anniversaire à groupe yepeka mususu ovandaki na yo okikozoka balobi ono Batista na bakisi na ye alwaki opportunité alwaki occasion ezaki anniversaire à groupe ya Duche Kapanga ndesika makambo koyaki ngana nazalaki na ngate na yoka ekaka poto mumalelo komika Franck Stéma et Luka Batista yango tanga ya lobe koma ko songi et pourtant journée ça la songi pour boyer bien information. Fiston Batista, bonjour. Ah, bonjour Franck Stéma. Bonjour na balandinyo so ya Congo France. Ouais. Déjà félicitations parce que tout le monde était mais dans l'andayo quand on l'exabilo on a yo awa na kini un peu partout ça nous a bien. Hein? Félicitations pour le groupe qui s'y prenait à solo. Hein? Merci pour la moussala, merci. Qui s'y est bien. Non mais parce que succès Mikolo babi okangi ça et puis sika ba vie lombe baza et sika ba vie masumu baza Batista mo boye okangi no kakin bon tout le bani bon tous ça ba artiste quand ça ba vie petit baza ne ba ba moi mukabeta mbunda ba kolope ba binaka kozana ngai ko sala succès na musala nga eza kisite eza nzambe eza koyoka trop kolinga musala parce que art eza discipline na tia vraiment discipline na art na tia vraiment discipline yango epesanga ba résultat o wana voilà mais ke o c'est gars likamba auto c'est mai moni wani so bobo vérité on doit malbon si le point te maloba si la te moni eza na passia moni donc moni ngama naturellement na lingama lycée bosanganité voilà na lycée bosanganité na raminga sika ya mawa donc c'est dit matanga na partager ma tumabe poni ko ya plan ba olela ndeko tumabe te bisengo na fête sana mutakomela aro déconner pe aro lope n'importe quoi et puis sope kanda alors to éviter na biso ata po fani na yo pe na ndako mambo elandaka yo donc mambo so tanga na yo et ya na ngora mambo bien ya de ronanga vraiment et comment nga tout le rapport à Kisi pour le succès na yo est-ce que tu reconnais au moins qu'on a succès et pour qui c'est ça musa nango en tout cas succès za nzambe merci Seigneur o na chama bolongo nanga chaque temps ndenge maman Charlotte Nzoki Alexanga aibisanga nyonso mutapesa nzambe yango yaka na temps malembe ya le escalier biso poso do matala so ba sincérité so ezata nanga na pimi pe gamba mote j'ai beaucoup travaillé dans na jupe belé na pandémie et pas modéro hein na prendre pas modéro hein ouais na prendre de théâtre et pas modéro ouais le londimi c'est bon hein ouais on a dit mananga c'est na ça l'émission on dit que mutala sanga théâtre c'est modéro
So kena wanga mususu so eza ngot ngalo bakande vérité moi lo bomanga vérité Jésus a rapport la vérité balinga ga été bando linga été très bien bando linga ta mukolo moko te bon c'est normal moi nzambe kutu totanga bible batiko linga sika moko te mais asala ba miracle bela ko sa ki bat balinga ye mais comme il volonté nzambe tout tigara donc biso do bana donc yanga ba ngala tamola na marcher sur les pas de Jésus place si Jésus a tchara le colonné parce que na tchara. Très bien. Au moins, sur le pas de Jésus, on Charlotte Nzouki, tu peux si un bout à l'accent, on peut que beaucoup de tongo, mais l'action comme ma canne, il faut t'amener canne partout quand même. Et comment on doit protection. Je pense pas que ma Charlotte l'accent comme ma canne. T'es canne des idéologies, mère l'accent canté, mère l'accent canité, et déranger peut-être parce qu'il y a bien na collé là, et puis que moi nanga, à rock na manzela mon lilité, canne yango, et ça idéologie, cool ba gentleman, biso de l'ena so mambarolata. Voilà, canne pour la sap. Si, Rosimba. Sautez le canne. Au moins, canne pour la saper. Et puis, nous avons plusieurs fois. Non, et là, on a permission. Quand on écoute de Moutakabela, dans la Kenya, vient à Moutakabela, général des forts. Musicien. Ah, viens à prier. T'es passer au Kabelo comment? Passer à Moutabila Mbate. Mais on va passer, monsieur, dans la canne. Quand on a une idéologie, on a une idéologie quand on a plusieurs fois, et pas ya Gilles Kwata, faut monter que, banale mbagno sur la bique, faut monter que, na linga kutu naza na pipe, et que filme la pipe, faut monter que, de la tabac. Très bien. Alors Fiston Baptiste, donc déjà actualité, ils ont pris l'actualité, mais ils ont Marambo, ils ont Mambo Galelo, c'est vrai. Et ça la mec qui n'engage tout que notre comme Mambo ici Kawana, avant tout de Masola Bilamba. Beaucoup m'appellent aujourd'hui dans les bandes à Mboka, à Kinshasa, que les Camboni, tout ça, il n'y a pas si boye. Fiston Baptiste, na bakisi naye, na makambo naye, il a fallu, aya kosala, ne connaît ma baie. Azoni mbango mbango poto na blessure à mon ene sika où il fallait même écouter vie. Fiston Baptiste, il est gagné n'engi expliquer bana poto, ba hôtel ba tellement ébélé. Problème en tout cas, ngana lingi yo moko lo bango pour ba tsako déranger ngai. Qu'est-ce qui s'est passé au juste ce jour-là? Bon, merci Frank Semai. Et là, vraiment, là, ceux qui n'acceptent qui vraiment n'azano lelo, et ça par rapport à l'information, donc par rapport à la rumeur, ils ont circulé partout, surtout na poto, nous en Bogue belé, même peu na Kenya. En tout cas, na souhaité nous douche kapanga, ba bonne guérison place ça, nzambaza. Bon. Les anniversaire a fait de l'amour. Groupe Aduche. Oh, Bisso, Batista, Modero, tous les cas. Duce comme président Nabino. Ouais, Duce comme président fondateur, Batista Modero comme collaborateur. Acteur et puis collaborateur, il a fait de l'amour. Mais c'est normal, un collaborateur dit mais c'est mon patron. C'est normal. Quand on il y a Duce. Non, au moins, c'est ma collaboration, ouais, Tozara ba misalate. Tozara ba collaborateur. Il y a Duce, ba administrateur, il y a fait de l'amour. Modero. Duce, président fondateur. Okay. Mayonnaise, chef de troupe. Modero, directeur artistique. Batista, côté discipline. Tu as 4 administrateurs. Et ça, mouvement il y a Duce. Tu as qui, Nayaki, pour que mayonnaise a ça filmé à Bengakinga. Ya, dans ça film au bout et c'est un qui place on a eu au béton. Comme on a Modero dosara, l'aura senti n'ambati, les on a qu'est-ce qu'on a fait Modero fazala. Place yaza, on a fait fonazala. Alors, Nayaki na Modero na tourné, Mrs. Werol na Modero. Tout ça, il filme il y a Duce, les gars, très bien, période dans la Raga TV. Raga TV, les gars filment là, bien. Les mots, tu as expliqué, il y a tout travail, nous esprit, tout travailler, le roi 4 administrateurs, tout comme la fait de l'amour. Non, ce côté donc, bien. Tout le monde net. Duce à fin, on a le bas, son accosi, à OGG. C'est un bon président. C'est un bon. Parce que ce côté 100, tu as 25, soit tu as 50, plus 4, moi 50, moi, tu as l'état mandam. Voilà.
to évoluer qui nanu bongo ah bon et ça là qui non ba inviter nga na mouvement oyo nga na salaka o nga na salaka na buna be pona mouvement na ti le soki za fait de l'amour parce biso pe do salaka to chaki pe mo un pierre na biso modéro mutabanda ko benga je crois bien za Zoré c'est Zoré caméraman moi na lemba donc ya za na staff ya baduche mais a filma nga pe Zoré benga après mutuna benyote mutuna akin ngabi wa na bi no redu chana akin mutuna benga fallait anniversaire nini falo zanga bi habenga te l'équipe mais ya foza la presse soza ça la benga bi so benga no ya après na ka susu appel à modéro batigol kapanga bengote ngabi kapanga abenga te pona kasi 10e anniversaire te tara photo zala yo zala o dans zala ngabi après te so benga na zala et ça paie moi bien qui na oyamba mongulu boite so benga ça bien azo benga yo azo zo te na numéro nini na numéro na o ya Vodacom na kana wana ngabia oui a raison parce que numéro na téléphone na et na moi yuya dans ça osate a raison Alpha le grand producteur mon pas voilà honorable abenga pe sous ça batigol oebit événement bona boye faut bo zala bo longola image wana bato ano kanisela bino na mabe wana ke bo coopérateur bolongola ngo beaucoup un anniversaire bo le image wana bo mona te bo solo te ka les jours wana bon et ma bête go continue na yo bon on ne sait jamais bon momoni ya za père aza pona sangisa peut-être travailler na monaki moment o ko sa ke tozala yango wana bon ça va dimanche koki modéro benga mtabenga bo sona tongo modéro ya ndenin ozalat kabari na douter moi muke wala na modéro sko bokomba pire bo mutu film mo yakini ça succès fort duchala te te duchala poto ya na poto modéro za présent modéro zo benga na film ni na zo chape na zo tourner nga pesoyi na za na film na moni ke rôle 5 modéro ya on a benga ke a jouer na film nyonso to laksa ke to bosana mabio le kaka to batu o le ka to rocha changona mitema te parce que batu bazana ba esprit yana ti le lobika ke batu na coopérateur bona boy oui mutu azwa chemin na ye mutu a sala na ye nga ku na sepela parce que le comme ça pe président pour non di matin na no mona ngo pas singa ko za présenter na kota pe na soutenir na bana sukama ya bangando Isimba. Alors, dimanche Koki modéro benga na tongo na si modéro non ça va non ya mais na zela bondo sente na zela bondo na carna comme ça to beta to kuna te ya batu ko ka ku tuté botika bakar de mutu pe na carte biso do raison tout zo wana po kende te ba ezo simbate bon na zo ma ba raison te omoni kosalika munga salika mbamote na pe na mo na ba conseiller Ricky Mabaya petit frère propre premier conseiller na ngai premier conseiller na ngai Ricky Mabaya petit frère na ngai landinga nabi na mero tu na ye comme ye kutu abisenga tu okete na ba kuna kolandele bele na mero tu na ba shoga na ba jinola ba dans zalaka bia moi batu mususu pe bande kunanga mususu do zazara tout ming bactère nanga passe na ming ça clique na ba shoga ba jinola to koma wana sina makambo nga ça clique te ti na bi na kendega talaka le mona mai pe aleki akanisi ya bengi yo tara mo ducha benga nga ya tala événement bona bien na ya na bi sobe na kete ça la fo il faut na koma net na yena petit nanga japonais c'est que na petit nanga tamwane champion soit bango to yepe na salon au place il fallait do kutana podo kende moni pe ba maître bambo ba le kasser ba mbutama sebe ba sundiata ba bobo lemba nyonso parce que bazalaki te ba lemba te ba comme sundiata mo lemba te ba sundiata ba te belé ba comédie belé ba sakiona et salike
bon départ toleka tokenda pe na site o dokendaki na epa grand prêtre Papi Menga. Papi Menga défendant tono sukola kuna nga net ngana nu nayebi maite nayebi mai ata mukete nayebi de sorte so mona de piscine na sukola na sukola maite puis ndeko nanga du chebike Batista alinga maite yabi maite ba mai o ya on nage donc nayebi ko nage te na banga mai makasi na ofanda na to fandaki ba jeune bango bandi moni ba comédien ba linga toujours ba blague ko seka ba blague mo boye biso ya lokot ba kolaté très bien biso do ngambo totala ba blague ba salaka ba net bo sono na je crois sondia ba boake na mai ya da ba kangi nani na moni susu ba zo bobo bobo nenga lati na bilambane po ba boaki bobo na mai biso tala na musika po mo boye tout mona ba kanga pe duche ba potania na po nande ngola tigaka boaki pe duche na mai aboki duche na mai la boaki duche na mai ngana modelo do fani mpandi do ta ba je ba sa musika modelo abia kapanga fashe tala ya so duche to ta ba na musika bon comme il fait yaki nango moi pe asilika ezati ok wapiso do tonga to sa ki chinois wapiso balengo to benga chinois to bia muta sepeli de oti de tala imer na très bien pa le ki nango pe ala type boxer na na sengler longo so bilambani o apolé laki po boire na bilambani yaki nango baye ngamba masebe baye na ba dudu ba mayonnaise ba papi kader moi comédien belé msona ya groupe Papa Duche baye ya modé bangi ba place modéro azaki modéro na gesho ba kimi yo tikale ngati ke na ngati ponga ma blague na linga ngo formaté ba blague ya bien ya blo no se planté na me ko appelle mon coriace so sans blague buso ba na ro se pelaté na ro fâché moni ba yana ba sera na modéro kimi aki modéro kimi baleki Massé batabi dans rien bon ba na nyonso oui c'est vrai Massé baza père na biso tourner dans zakwana abiyo tana bagiro maite fona police o oza mwana nga mama sécurité abagi mbai na mukongo mama yi amona normal eleki na duche ando esko ver ngai do falinga pe na kota na mai place na zela yango voilà duche pe alinga pe na kota na mai mwana mai asagango na ki fair play nyoso l'air azoya ngala bien la telle intention na nyoso soki ya vrai eza vrai que azoa po to sa ba jo kanga mando boka na mai na meki lo na kima na mo posa go la dangai na freiner on comprend que na comprend nga bi dabia ya o bien ngalinga mai te na kufa pamba habite abi to sa kaka lo mo ya bien on a loba duche aibi tout ça là na cadre de fair play to kota na mai et ça bien duche singa ya longo la montre simisa téléphone et pas champion so bon na longoli montre na longoli bag na longoli catch na tika na mbatika na chaussette na contre-soulière nde na kota na mai to simbani nga na duche to sota na mai biso mbale ko to sauter na mai ngatema na banga mai na sauna ki fair play na ipona chocolate na kota kaka na bima na koti pe na bimi ba oneso to ndelanga ja bokela mai bonga bi so sa na obeto likofi na obanga pona nga longwa mai na bi mai te donc na kwa mai mo awa donc ngam na risque ikutu donc ngam na risque parce que mai te na ko pe ko sinda et puis place to zaki ezala bateau ya citoyen ba no saison nze place mo ba nzete zali ba nzete kam kaka to esprit pe kimaki pe na mutu ndenge mwana mai ayekota to ekota nga na ye azu choc bambou ebetaki na nzoto na ye na nzoto na biso mibale pour nga pe na ebite yo bimi vite fait na mai nga bimi na mai nga na tangu to afana mai te na bimi mai te na bimi na mai na zo to mo sega mettre bambou okansaki bakobwakelo te yo nani soki nga maître nga bitaka ka il fallait samara boy po ezala bien quoi eleki nango pe pas na moi 20 minutes boy mbuta Massé baye président Lolo ayi batigol
yo mutoto ko yana duche na mai nga bien ebiki danse yaya azo suba makila tika boy sala nga bien te yaya suba makila ndeni o te ndenga bokwa ikana soka tutana ki putain maman su ndenge zaka to yaki to seka mais si laki passe na elengisho yaki te na gora so bakisa su deuxième bière te donc sentiment c'est laki na mona de bien te parce que après à to que les masus to sepela bien biso aposto ambiance to ipodo seka to sala ki maboki to seka na to tumula na ba blague mo baza na sengo na bonne mine sur comme que wala ki apono ba ke kutu na jeep mo boye ya batu mo balandaki Alpha honorable Alpha balandaki ba ke na Mutombo mais to bebisa ambiance te to paniquer ba ndeko mususu te. C'est bon, tout le monde m'a malin pour R pour simplement à 17h wana masananga smalto gigi bokole ami ko ibsa bactère toko tako tanabis R pour sani papa nde to ekende to yozonga to zongi bon mon na tamsuka moi bon elo bandela on aura moi normal pas que non premier soin premier jour deuxième jour na mego tuna zore ndeni duche te azaka na hôpital c'est que c'est quoi na benga to kabwana na benga zorin apesa numéro duche na bengi duche ya ndeni na juillet ndeni bien ya ebike mambo zo le kila mabe siko soka ndenge nini sikoyo moi ça va par rapport ya ndenge ezalaki liboso quoi maintenant siko ça va ngabia ya ozalika mutu te mwana nzambe ya accident dans nzamba osunga simba wanani Batista merci ya simba te siko ça va ngabia mais lobi na casting ya Etiki Mbukusu sur na bimi na oti casting esili na si na obete lo tour wana casting pe silaki bon ba iso na Mutombo kuna ba strict bango na so 8h 16h na zo kita au les jours na te le jour na compter après je crois 2 jours na benga numéro zo lekate na benga numéro lekate zo numéro pesa nga duche na benga lega sosta kutu a voyager ngabi fa kutu a voyager lo no epse kutu a fa voyager a quel traitement na mikele bon après moi 2 jours 3 jours barimer et bandi passer samonga benga kuna mikili yo suzu nini suzu ta bat ba ezolo ba ke kuna ke soki ongolia duche tika boy ora su kuna boy petit frère nanga Alex Otik Tite abenga Riki petit na Riki mais ndeni na benga ya na ozo ete na zo kata mamboda bona boy yedo pexage mwana kaka te ko sana batwa na ngabi Riki mwamni bolo basusu ya poto kuna indi fort non tu vas avancer tu monopoliser parole te Fiston Batista c'est vrai ba patience abongi na Belgique babenga kiyo batobela benga kiyo ngai évidemment na réalité mais sikoyo Fiston Batista dans tout ça nous expliquer biso awa selon yo makbrouyo wana ko biwa parmi bato baki na bango jour wana fête to nana ko bimisa remero selon nous réfléchir bon ngai en tout cas na oye baté en tout cas vraiment na oye baté mais et ça là peut passer parce que jour deux autres tournées bilo Haïti confrère na bino confrère na yo azapende on a biso pe ya artiste comme belé na mukuli na habité artiste pe comédien l'air non moi la mai azana na hôpital biso do tourner azob ça do ça l'émission azob ça ya faut ça tout luka news en tout cas et ça nga passer abana to luka news on to luka nini news on to luka ke ngana ndima ke ngai na beti ngam na sali du chelo vraiment bon ozo kufi voilà ngabi ozo mamozo ba ozo réfléchir vraiment ozo réfléchir mamozo ba vraiment que bon habité ce qui est campagne mo ya batu mo ma créer lo kwana en tout cas c'est comme si batinda ko tinda donc merci na moi ki na fasha ki mabe na bise toza bien omoni valeur na respect na pesa ro
kolinga te eza swende parce que muta malade ngala ke sa émission yo pour la news te ba la preuve ngai mutu na sale bon voilà les gens omoni eza bien te eza bien formaté dans batiga eza accident nzamba juste ducha sala accident boke no ba yo ebili kambo na makambo ba ke no na besuna no ke ba accident no te ke o soki non nga sambelaka nga na ebi ndako nganga moko te bango devant caméra devant écran devant na bango plusieurs fois nga ebi ki ngona kende pa na ye amibima azate. Voilà, Baptiste a lancé des films à Bangangani, surtout Bandekono, sur Banganga. Si vous connaissez la mona Baptiste, numéro n'a rien affiché. Je pense que Bandegoli Bata la biso. Baptiste comme il est belé, Bapoto Bata la biso, surtout Masanga, Ansel Zolo, Bazamo est belé, Mike la Duchesse, tout ça, très bien. Et puis vous êtes tellement ébélé, Bota la biso avec beaucoup de plaisir. Et merci, la Batoto va soutenir la biso. Je crois, on a voulu juste chercher l'éclaircissement, mettre un peu de l'éclairage sur cette affaire parce que ils ont collaboré mingi. C'est pour chercher un peu la paix. Mais journaliste épais, soit-disant internet, attention pour toujours finir maliko na bino. Donc là ma charge pour na bino, il faut tout ça la musala au moins bien. Yomtu au sara théâtre, babati c'est bango yo tala ngalati. Na musala nae. Journalisme eza bomengo te eza banque te oya tamso ya oya obonga te sala musala maboke ko komela musala au journaliste te na loyenge ça biso bien te mais surtout que musala eza ko beba du jour au lendemain ça biso plaisir te. Merci beaucoup également et bonne guérison également à Douche Kapanga. Donc je pense que Baptiste reste ton frère ils akutu ko na biyoka yoka batute parce que mokina bino zara toujours mokila polémique ko na ngotroté. Donc merci na bande retour ba jujongo na imité avantageuse ba c'est pas le cambo te baza moi et belé vraiment surtout na Bordeaux. Je le vais Ntsamba pa Bengaki la reine de Bordeaux il est pas c'est pas le cambo nous avons maté Loris la congolaise Malolo et puis le patron que nous Moukena également merci surtout la soutien et puis Noël Okito Black Dedon et mon vieux et bien sûr Gauthier Mascotte l'homme idéal qu'on a ba impolité et que ça na ngotinate yoza vieux gotika la vie au produiseur ba te belé ba to amona et que ça toujours plaisir et puis idée à cinéma je pense que Baptiste Baza va continuer nango tina suke ko ça biso plaisir. Merci également na bandeko nyonso bolinga Frank Stemai Alain Dinamo, je n'oublierai jamais Fiston Powell Papa New Look et puis bientôt à Kinshasa maman Angèle Diasuka. Donc bientôt à Kinshasa tout fungola tout ça l'inauguration il y a projet et ça c'est toujours bien et merci également à Noël Okito Black Dedon et puis Junior Buxon et Bukasa Ampero. Merci, on est toujours ensemble et je n'oublierai jamais tous les amis qui soutiennent Frank Stemai à travers le monde. Vous êtes tellement ébélé. Et puis Fiston Batista, moi je pense que s'il faut dire un mot à Douche Kapanga qui te suit maintenant, pour Otalayo, vraiment avec ton cœur. Douche Kapanga, Nassir, Oebi Mouto, très bien. To fanda pe ta ébélé, to sala o to sala. Ngano tozoa jamais idée que o to ke panganga to sala boy. Oyebi bien to no lo belang do te me la go bato bakena kena luka ba grigi wana. Oyebi bien. En tout cas na bangoma na motema polele na lingaro trop makasi. Yango na yaki place ozalaki na feti. Na posa ba guerre ngana yote. To sango samso tout le succès na ba ranking te na ba makambo mike bueno nzambe aza nzambe wa juste a osala mais pour nga ko kansane belete ba ya accident wa mona nzambe ko tshaka no ndoki liboso te ko banga eza makanisi donc ko tshano makanisa mabele ku ya mabeku tote bona boye ba nzamba za sa sungi yo l'année la traitement no bien tshama bondeli a sunga yo donc on a Robert Douche nga na lelo fort ozano yebi Merci, la famille reste la famille. C'est la famille bien dans la mécate en raté parce que la ministre de la biso belé comme on a souka Fiston Batista bamba aussi à l'international à la depuis les États-Unis. Merci également donc la ba master nanga Patrick Bompongo Dadi Katalai ba millionnaire en Mboka donc merci donc malgré ma projet on continue toujours avec beaucoup de plaisir. Je n'oublierai jamais Tertio Mukumi l'international. Vous êtes tellement belé bolinga Frank Stemai et puis bon séjour à Kinshasa patience.
Donc, bien joué. En provenance de la Belgique. Patience à Mangwa. Donc voilà, il y a aussi. Je pense à Kimi terrorisme. En Belgique, on est de cœur avec vous. Donc voilà. Et c'est commis, Congolais, tu auras toujours vainqueur. Et comme les bangons, mais bissoté. Comme on a sur Fiston Batista. Je crois l'essentiel a été déjà dit. Si on est à travers le monde, même en Angola, pour ça, on plaisir. Un dernier message et puis Bambote, ça va bien. Ouais, bon. On est à Congo France, c'est la source information, forcément source. Et bien les personnes qui ont cette émission, on sait que été. Dans cette semaine, on sait que appelle les sous-soutés. Son sala et ça pour la mususu. To fan to bilaga likamote viezo continuer. Na opesa tonton François Mabaya, papa lek nanga na États-Unis, ba mbota trop. Et puis na madame nayo na petit frère nanga. Na bo santé apesa Patience Mangwa. Ouest les banquiers nanga na boka sur te na boka pour Patience a liboso nanga. Ba mbota trop. Beba zibeba Adrisha motomètre Feranga motomètre Adrisha angwanzema ve bambo tato na bi goto zonga Londres ve na zara mutu ko bago tindelanga mutu ka ba star yanga na ozela na bosa na te ko pesa Charlie Mboyo wa so pesa master nga na bwaka bango kala Charlie Mboyo Charlie pasta bambo tato Jack Mputu Jack Poutou, moi Sananga, Bambo Tatro, Papa na Prince, Kubaba, Stone, Clément Stone, Bambo Tatro, Kelengabe, Pompidou Mansilwa, Nagatsaba London, Gunther, Mkonza Bilamba, Bambo Tatro, Massa, idéologie Zagaga, Magetora Bakina Tokete. Et puis selon Moussabio, nazo na moi izua pour la gena poto te. Yango n'écoute le comme. Tant na bossa. Jalousie. Na raison pour la moni poto. Na wa mabele ezaratan. Munuso na mbongo malbunda na pa kende poto a okende te. Do poto ya lora. Et puis le simbela ote ba melo ba trop. Na tik. Yango mo yuko na jalousie. Na tik na ba mela mbongo. Na ça démarche à poto te. Et yelanga mbalebele. Et écoute neza bo Jesus écoute Jesus mais te maintenant qu'on se tourne betama tour pour battre parce que ko loba na royaka laisser le temps au temps nga ça la course na mututé na c'est la temps ngai so sengi na buka na te mais na epsa bino bokola omoni bokola c'est vrai tia omoni ata olala na toko ata na sima so la muko meta maya lobo na lipa okola Bozaba koko kala ingangu kobanga eza makanisi kobanga bondo na waka bien te nani bon prophète obèse aux États-Unis prophète obèse dans ta state to soleil penayo na sima bondo en tout cas tia biso na mabondeli et aussi biso luka toujours mabondeli on de sala biso. Merci Fiston Batista. Ouais. T'es d'abord ça appelle ça vient dans Sénéchal été. On appelle ça Sénéchal son propre général de fois au fait tous la disque. Général de fois. Tous la disque. La zoité maman. Ils ont raffiné na biso aussi. La PCP Lisette. Moi on a bon vent. Il est pas à concert non. La quartier Ferrego. La quartier Ferrego là, il y a Jésus des Nuances. Merci beaucoup Batista. Tu comprends la suite. Voilà. Dette Samangwa, on appelle ça tante dette. Il peut bon séjour na gatsa ba. Ça na biso na kina. Dette Samangwa, on attend Patience Samangwa. Merci beaucoup Fiston Batista pour la temps na bi que le coup de jouer à répétition mon peu singa. Na ça bon que répétition rapide. Na do ça loka yo na rosa. Tema na biso, tous on a biso vraiment à l'aise. Attends on a beau vent. Attends beau vent. Batista ba Kenzo na ba moto na ba Dikembers babi yo pe suko ta bilamba mo boy babi o ta bilamba ya ba 2002 et to 2016 moni pièce era pièce ba bilamba il fallait la pièce nous la Congo France Ekara Moulaï France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko
congofrance.com.